Kilongo TV. Andeko balandia super promo bino bebolinga Rabi Mavinga toza awa na kauka esika wapi toyeko kabula mawa na papa Alain Mabana oyo auti ko perdre ya ye mwasi Mamicho Etoko Mabana tozolela tokabula mawa elongo mais vaut aller dans une maison de deuil que dans une maison de festin tika tokabula mawa na papa Alain Mabana pe na artiste et comédien na basi ya artiste et comédien tokolela papa mama Mamicho oyo atiki biso abelaki boyebi kasi toye awa po tozwa programme ya ba obsèque sauf imprévu jusque là kore kobima samedi oyo na peut-être cinquantenaire pe bako exposer yango pardon toke na animation tozamba mama biso mpandi. Mes condoléances maman. Merci papa. Maman Psokombo, on s'est présenté par mon aussi. Maman Yvette Mboukou, naza veuve ya papa Mundweri. Voilà, veuve Mundweri, tozani awa, oyo kabula mawana papa Alain. Na ko kabula vraiment mawana papa Alain pona likambo ekwele ya munene. Toyebi papa Rabi likambo ndenge zalaka. Donc ça fait 3 ans. Ngai le 30 mai 3 ans déjà. 3 ans depuis papa Mundweri qui est là, c'est-à-dire yo pota wana. Pota wana donc papa Rabi wana eza déjà potétika là. Atola lola mukolo bobo sana. Donc nzambe ka Jésus Christ de Nazareth nde mutazo sala ke lelo biso to zala ta boy parce que ezalaka pota. Totambola nango mais pourquoi toi na Yesu Masa de Nazareth nde mutazo pesa biso kimia na motema. Amen. Et papa Alain a tikalina oyebe quand même maman Mamicho. Oh maman Mamicho na yebi bien azaki muninga na biso to salaki na ye to vandaki na ye en tout cas na yebi bien makasi. Et papa Alain le loi tikalina charge na bana na yebite ko yebisa ye nini na Mamicho. Papa Rabi nzambe kaka. Donc likambo olobaka ke do nzambe nda consoler ye. Po na makasi ni moko akoka te biso pe to ko lobo to ko loba mais Yesu Masa de Nazareth nde ye le seul consolateur. Yende fo yende mutako consoler poazwa kimia nde biso oyo lelo tozo tambola malgré za pasi mais biso to ko loba o to ko loba mais Yesu Masa nde mutako pese kimia to senga ka ke nzambe asunga ye abatela ye na bana donc bazala makasi parce que eza likambo za lokwa mai se sopani donc bazala makasi Yesu Masia abatela bango kaka pesa bango makasi. Merci beaucoup maman Yvette. Toza maman Absope. Ils ont nos micros maman, ba micro ngezebela. Comment on nous s'est présenté ba tuba ba moi malam. Merci papa. Nganaza maman Séraphine Bambi. Naza veuve ya Mambri Koko. OK. Depuis papa Mambri a vous la boni 7 ans. 7 ans déjà. À hauteur que ça 7 ans le 15 mars. OK. Père son âme papa Mambri Kokolo, toujours la maman Mamicho, épouse ya papa Alain Mabana. Témoignage ni ozana ngo ya maman Mamicho atiki biso. Vraiment ba témoignage c'est belé. Les belé vraiment donc tant non kanisa. Monter mes os localisus. Oh là là. Bon, nga de Fernando bengi moi c'est Nzela Mine. Mi José moi c'est Nzela Mine. Donc Nzela Mine nous na wana ezala toujours polele. Pour na mutu nyonso. Donc Mamicho azalaki vraiment moi si moko malamu. Pe azalaki social. Donc ba témoignage pour na eza vraiment belé. Papa natika na bana na été au conseil to likamnyo ko lo pona papa le natika na bana boye. Bon conseil na part na biso tozo pesa kake azala makasi ataka nzambe liboso po ata na biso petango ekwela ki biso to kanisa ke to suki moneti ma paté vraiment net fin du monde. Mais tu dois comprendre que Zaka Jésus Christ de Nazareth. Amen. Nde mutape saka kimia inda consoler mitema. Oui. Ya mitema o ezoki. Donc Nzambe a consoler mitema na bango ya yepe ya bana ainsi que ya famille. Nzamba pesa bango kimia donc bango pe balembati ya losambo. OK.
Donc, conseil n'est plus Merci beaucoup. Tous avez un moment, un micro. Nous pouvons se présenter et ça va bien voter vous. Nga maman Gisèle. Maman Gisèle. Maman Gisèle, veuve Dadi Likambala. Ah, maman Gisèle. Oyebanaki na mama mamicho atiki biso. Nayeba na mamicho makasi. To solola kitoto ba kosuka kuto ya kosola na mamicho. Tana yoki liwana ye. Na binzambe poani. Po azalaki vraiment na kondima makasi. Ipa ya nzambe ngana kende na lendi saye. Mais tant on a koma ki wana pesa nga so courage. Ngana kena lendi se mais pesa nga courage abi maman Gisèle. Ta obika. C'est bato ba témoigner ka te na ka o ngana o témoigner. En tout cas na sepela yebisa ki manzambe. Nzambe kondima na ekandenga azo yemo azo yeba kobika nzambe kokisama to sala prière. Sango ya mami chota na yoka kiango en tout cas déranger nga makasi. Parce que na uta yi prière ezaki lundi. Na ye na kuti mwana nga mbala wa yebisa nga lobi. Maman moi sa papa le akufi. To bakolelenga kinga na yebisa mbala suka kopesa nga susango boete. Po oyebe eloko etika na kati ya motema na nga te nde opesi nga sango boye koboma nga mbala moko ezala mbala suka mwana kuta bangaki parce que mona makolo bando lenga na bando trembler o te pardon esili nango en tout cas déranger nga makasi vraiment parce mais loko écouter nga na mwa ba grippe motu passe na baki nzambe pesa nga makasi mami vraiment azaki mwana mwasi aza mwana mwasi motokotanga na ebite na otange na place nini aza mwana ebi ko vanda na bato nde bato musu bavandaka mwa likukuma koto asali mwa lisola beti rien to baza mwana mwasi moko ayebo vanda na bato aza na bango te pona assemblée po aza sutete ayebo vanda na bato tant on bien ayebo vanda na bato c'est que nzambe ye moko ayebi tina to sala ni okile sala mabo. OK tokoyebisa papa Alain nini atikali na bana nga ma conseil na opesa papa le po nga nzela o papa le ya koti nga pe na yebi yango azala makasi parce que nzela o ifongola ba porte bele su ya makambo ebele soko za makasi te eloko na yebisa papa le azala makasi non na ba prière parce que tu to ya boye to yebani mitema te omoni kaka moto aye oyebi posa nini ayeli te eloko mana osenga telema makasi na bapriere yo omoni kaka liwa mwasi akei me bitumba mosu eyaka na nsima oyeba na motu na makolo nango te peut-être bato baomona te me yo moto oza wana moto oyeba bitumba wana eloko na osenga kaka akota makasi na mozindo parce que atikali na bana wana nde baza wana lelo ata mamito akoti na sa mabele bato baomona mamito mpona bana wana conseil na opeseka yango wana azala te to bakwa kota vraiment parce que eza na bitumba mosu etelemi oyo balobi te mama na bango akei moto peut-être bandaki koprotege bango. Merci vraiment. Je pense que ouais, tozu déjà bazomona banrole ba mama basali pona ya bango muninga yango yo les femmes des artistes et comédiens pleurent l'une de leurs association mamicho mabana etoko pasi mingi na motema wana bomoi tozu ba mama ba artiste baza basusu bazoya tokosola na bango to mekozwa pe ba témoignage na bango ba impression na bango. Merci na Yves Pan, merci beaucoup na mame Emily Nzemba, merci na Fiston Basende FB International, merci na bande konyo so ngara bito Kilongo TV. Libozana biso longo toza ensemble na bino tozo kenda Kasangulu to sa geste ya Fondation Rabi Mavinga. Bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango ndelikama bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango ndelikama wale 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 oh my
ezalaki te posa motema nanga ezalaki te mpe na makanisi nanga mwana nini yango akosepela atikala ye moko na mokili baboti bakende treto nakoma komona pasie affection ya baboti nayebi ndenge ezalaka te nani akordolotenga na bolenge na se retrouva na balabala natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Makomi alobi ne méprisez pas les orphelins kasi ya lelo ekomi mbongwana basi natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Makomi alobi ne méprisez pas les orphelins kasi ya lelo ekomi mbongwana basi mawesili na mitema ya bato na mokili mpona nini kolela orphelin bato bakangi matoi baboyoyoka orphelin akomi ndoki pwanyeko eske kozanga baboti ekoma sujet ya mokeri to nasala lisumu mpona kofela baboti ngaye pasi nanga nani ayoka ye nani ayambelanga pasi oyolela motema nanga nani atala ye nani atala mama na bana na ye ata bandeko ya baboti nanga bapesinga ndemo kombo nani akokonsolenga na douleur oyo mama bakenda bakufa natikala na susi na motema na ngai kozanga babotio na mokili yango delikama bakenda bakufa natikala na susi na motema ya ngai kozanga babotio na mokili yango delikama bakenda baboti natikala na susi na motema
botikelanga kombo ya Yesu Masia Nazareth trésor précieux na ngai bana perdre moi sinaye c'est Mamicho Etoko Kapita tozana artiste comédien président Maviokele bonjour bonjour avec condoléances oui merci papa Alain tu père de moi sinaye oui baki c'est Mamicho oui bon koye baye à 100% temena baki azaki moi c'est papa Alain na sens wana vous êtes sans liwa nende bon ngaku nazaki surprise journée on azaki na tournage tantir moto yebeni nda bengi ngai tanga benga na gangi ngamu na yo benga ngape na bengi nde ba yebsanga toza kutwa na cinquantenaire tozo tika dei na corps na mort bon isala ki pasi yo yebi kaka ko perdre surtout maman ya bana moi si obozalaki na donc ezaka pena facilité quoi na sens wana quoi il était déjà basel pe programme bon ngana uti kokoma mena yebi na nteke soki programme ça mindeni selon programme na juste c'est comme si veille mortuaire est vendredi les fêtes du corps est samedi le temps pe aya à vous confirmer pourquoi ça nini c'est vrai et puis famille surtout bana moni bana mike ah bon on a quoi qui koyebisa kaka ke DG Koué za pasi ezaka pena pasi surtout na papa ye moko na bano ba misalangi na mama bango mais bazalaka fort nzambe déjà permettre koma DG comme donc autrement osala ezali shooté na sens wana on a koyebisa yango. C'est bon, merci beaucoup. Merci Rabi. Et moi aussi eza pasi mingi oyebe quand même maman Mamicho. Très bien. Témoignage ni aux anango par rapport à maman. En tout cas, il y a Ebélé. C'est une dame avec qui longtemps, nous sommes tous ticali pendant longtemps ensemble. Tandis qu'il n'est pas naïe, chaque fois, tant on bat dans Bazobotama, nous sommes à part, il y a groupe Simba. Quand nous sommes ceux qui moi c'est abouti, tout est à Botala. Donc on a l'occasion à Bongo, elle nous recevait chaleureusement et même ngamoko personnellement, tant Nazaki non na yolo, chaque fois on a zozo à l'important à répétition. Très tôt matin, on a déjà à partir de 7h, 8h, à l'ambition fumo kwa moto, tout les na la moto. Donc, à Rochabino vraiment à l'aise et puis tobimiti to yoya musala. Na ba pourquoi le sous dans zone ndaku to koleka pe wana kutungisa opoka ou mekana kolia bloka pourquoi donc c'était vraiment une dame très accueillante. Bon, paix à son âme là où elle est partie. Elle a laissé les enfants et puis qu'est-ce que vous pouvez dire à papa Alain qui est resté? C'est un homme, les enfants, maman Nabangwake, donc là où elle est, je suis sûr qu'elle va toujours protéger ses enfants et Dieu sera avec les enfants. Papa Alain fera de son mieux parce que tu as dit que sécurité à Bana, éducation à Bana, tout cela. Dieu va les protéger, merci beaucoup. Merci. Moi et maman le son Pandina, président Delta Force. Élisée. Boni. Mes condoléances. Merci beaucoup pareillement. Sangoliwa maman Mami Chozoki. Photo souvenir Nandaku. Basa bien Nandaku. Oui baki. Oui, il est tout dans la banine boba feti na baki. Sur la bien. Très bien. Vous avez un témoignage particulier. Bon. Avant de maladie à ma casse boya. Écoutez na bigo pas ya belle fille. Tout ça na ande pa na moni bo tuka na sipeli. Uzungu na zomo na mona tuka na sipeli courage. Za makasi ko lembatelo ko bimbo ko lemba soto zonga sima kende ka liboso. Sula ni mo be en tout cas partir mo kolona tika mo ne soupe. Amona soupe ti ande pa favori.
soki atiki biso papa Alain atikali na bana okobisa papa Alain nini azalaka makasi eza nzela na biso nyonso eza mpe nga alobi na kokende kuna alobi akokende eza nzela na biso nyonso malgré tout ye akei avant toza tuna mamaloba te mo nzambe mutu apesaka mpe mutu azwaka ye azalaka makasi mpona kobokola bana asoutenirka bana mpo swa eza te. Merci. Voilà, président Delta Force, tout le monde Kala, président Delta Force. Bonjour président, mes condoléances. Merci pareillement. Sango ya liwa ya mwasi ya papa Alain, maman Mamicho, d'abord esalaki onde. Esalaki pasi bon, toloba amwa mwasi oyo nga toloba na yebaki bien na mesangi ne mingi na nsima madame nanga mpo aza camarade do ami ya madame nanga oyo ke na bandeki komona mingi tokosolola mwa mwasi moko malamu gentillesse mais ti abelaka tozalaki tobandeki koasise ti na hôpital mpo lowa tozwaka traitement hôpital moko tobandeki kokutana losambola biso banda ozalaka ake malgré nde badocteur babandeki koloba nde badocteur babandeki koloba ke en tout cas oza boye mikaya na ye oyebi kaka bamaladi wana en tout cas na batraitement banini esimbaka nango te eza bamaladi mo nzambe kaka nde soki atie loboko moto abiki tondako bake nzambe akosala grâce akobika kotémoigne mais ekoyokaka ke ezalaki pasi mpena donc omona ye ndenge surtout ndenge azalaki na bana ne na ndenge alingela ye bana ne mama bongo akeba toyebi te nzambe ka ye mo moto ayebi nzambe ka moto ayebi mama Mamicho akei papa Alain atikali na bana okoyebisa papa Alain nini par rapport ya temps bon courage kaka toyebi ke bana babokama mabe pa ya mama na vie nde toza boye nde tobotaka bana donc moto oyo akoboko elo bana koleka mama na bango azala te sikoyo ye fa yebake soki lokola na absence ya mama oyo aboti bana moto akolinga bana koleka mama wana aza te donc seke ye moko sikoyo fa se battre apesa moko makasi epa bana wana mpo bana wana bazala na société ya kokanisa ntango mama na biso azalaka. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. bokopesanga nzela mpusa nanga kuna merci merci ma président tokosimba no yo moko oloba nayebi ke bomessage ya makambo oyo mes condoléances mama. Merci. Maman Méjé Ngola mais épouse ya Freddy balosombo toloba onde mwana témoignage nyozo nango ya mama Mamicho atiki biso. Mamicho ana témoignage ebele ebele so tobi toloba ntongo etana po toloba moko aza mwasi malamu aza mwasi mabondeli place azali azalaka na kimia apesaka kimia na esembo. Voilà. Papa Alain atikali na bana nini okoyebisa papa Alain mpe bana okatikali? Bon, biso towana eloko oloba na papa Alain te mingi kaka losambo tokotika kaka papa Alain na bana na maboko ya nzambe oyo apesaki ye micho ye wana azwi micho nzambe wana mpe apesa bana makasi apesa mpe papa Alain makasi apesa ye makoki ebele mpo abokola bana atangisa bana bien elongo na nzambe. Merci Méjé. Merci. Eh bien voilà, comme na suka reportage na biso ya lelo ndenge na babaki lela na be bazolela lelo toyekolela na Alain mabana awa te koperdre mwasi na ye mama Mamicho toko mabana oyo foto na ye eza juste na nsima na ngai awa tokolela babi mama moko social mama moko bien mama moko alingaki bato mingi tozwi batémoignage je pense ke boyoki bauti koconfirme soki veille mortuaire ekozala vendredi oyo inhumation eza bongo samedi
yo mutu nano komi awa te to yo mutu ozoka biso na mosika papa ala akufelaki mwasi mpe mwasi na ye bakokunda ye samedi oyo cependant veye mortuaire ekozala vendredi samedi toleki na enterrement to inhumation ya mamicho etoko oyo azalaki madame Alain Mabana. Bandeko balingaka Alain Mabana na poto bakocontacte Alain mpona komeka koencourage ye koprésente ata basincère condoléance et ça bien. Merci beaucoup Yves Pan, merci beaucoup na bandeko nyonso mpe balingaka Rabi Mavinga. Tokutani na bino numéro ya sika peut-être mpona badétail to mpe baprogramme ya baobsèque ya mama Mamicho etoko maman Ouatiki Bisso azalaki bongo épouse ya papa Alain Mabana. Merci. Kilongo TV. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, Courrier Express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fisto Bassene, Aranja Bizo Kotozane, Maringa Septande. Maringa Septande, c'est là où j'explique. Alors, Maringa Septande, FB International. Na Kasavubu, elle dit que c'est na Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Peto Zouaka. Pour plus de contacts, International. FB International. FB International. FB International. FB International. Balobi kuna nde masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. Papa, on est sénat. Oh, kasi na kani ya Mais on katina suki. Papa, on m'a dit katina suki. Oh. Oh, papa katina suki. C'est na défi. On katina suki. On m'a comme si na bali papa. On m'a sénat na suki. On m'a comme si na bali. Go, prends la yo. Na suki na papa, katina suki on fond na suki. On m'a dit suki na na ko. Papa, on fond na suki. Qualité maman. Oh. Papa, on fond na suki na mai. Papa, on fond na suki na mai. Mama, akati usuki ndenge nini? Osalili produit nini? Mama na ngai, tala produit asali Zazu. Produit ya kala. Basali la mosusu te. Et kati yesu de komi ngai, na sala ko suki, na kata osuki. Non, kata nga suki de papa. Ah, tanti. J'ai une fille au point où tu le levis pour dire c'est la suki. Donc quand vous signez, nga suki na wana yata awa kala, bakata nga suki te. Tala nga de kuna koma na suki bede tala. Pour les cheveux brillants et pleins de santé que vous aimez, faites confiance à la gamme Edith Marquis Beauty. Edith Marquis Beauty, produit 100% naturel pour satisfaire toutes les femmes, les enfants, mais aussi les hommes. Batata Mabandi. Solution Zouami. Avec la marque internationale Edith Marquis Beauty, vous y trouverez aussi la pommade, shampoing, huile miracle et l'après-shampoing pour la réparation et les traitements de vos cheveux. Utilisez la marque Edith Marquis Beauty pour bénéficier de ces 3 actions.
Alors, ne posez pas de questions pour savoir où se vend le produit Edith Marquis Beauty. Puisque c'est une marque internationale, il vous suffit tout simplement d'appeler au numéro... Sokobengi, Osamo Bimba. Edith Marquis Beauty, la protection et la garantie de nos cheveux. Edith Marquis Beauty, solution à la soupe